Mbote na bino bandeko ezanga mama Henriette Yezu na pesi mbote na ba abonné na ba o ba kotisi kanyo so mbote na za mingi ta koloba na koti na elubu na nga lelo bomoni liboso na biso elubu to kosala lelo eza nyama ya ngombe ya mubesu tozwi to filmer yango na bakoni nde to bimisi résultat lokola nyama zamba nde suko tozo sala yango bandeko lelo tozala nyama na biso bomoni nyama oyo ya mubesu bino so boyibaka ngombe ngombe ya mubesu wangwana ezango mumoko fresh to sangisaka to somi ngombe mobimba ngombe oyo yango oyo ezalaki na mubesu yango oyo to fimaki yango okiko fimako na fi oche bakoni ata na babola munene oche bakoni o fumer na fimako pendant 3 jours et bimisi résultat nde yango et bimi lokola nyama zamba na kati ya ngombe na biso yango oyo bomendenge ezali nazoke na évolution na simbi yango pamba te na sina sokola ki maboko na ngai na kati ya ngombe na nga na kotia biloko mingi te mpo za bile ya mboka tokosala yango na mbika na ngai yango oyo awa ba mama na kati yango totiaki tokotia tomate ai kib maji moko na litungulu yango wana tosito présentaki yango tomate se ebeli pona ko gagner ta na zamu taso sesa na ko filmer te tomate se ebeli na ko saka nde na salaki mbika tokotia yango oyo mutu nyosa ebi mbika na lobi ko na ko tiango ya mubesu tenenge mbika mbamo na zuna tuti na liboko na che na ko kalinga yango na la sabine na kalinga yango na mafuta te ba kuso ko kaseti na mafuta oyo ezaka exemple yango na la kisibino na kalingi opelisi moto kalingi mbika na mbika no soki ebeli ba mama ozu olongoli otuti na libuka yango de pesi résultat donc ne musika te tomate na biso pe yango na ezobela na kati ya tomate tozala matungulu type magie na tina nga biloko mingi te na kati awa nyama yango oyo nazo présenter nyama na ngai na sina sokola ki yango euti kutu na frigo efandaki na frigo pour ta présenter yango elubu na biso bino mobota ba ya mwasi bimika lokwa nyama zamba ko oza kaka exemple mbika ekebe topelisi moto yango oyo na kata nyama na biso tokotia tomate na biso yango wana tomate na biso ebelaki kala po nyama opeza yango ya kobela po ezaka lokola ozotumba nyama please ozotumba nyama tokosa tomate na biso tokosopela wana tomate na biso ebelaki nango kala oyo eza ba technique mama bato mosusu akasana soko otie bozo zamba biloko ya mubesu tonikaki tomate na biso na machine awa na kozwa mai kaka na machine na biso tonikaki tomato biloko na biso tokotia mai wana banze ekoki po eza deja kobele eza deja pete nalingi te eleka biloko tomate na biso yango tososiaki na elubu na biso esi ebelaki nango natiaki na pamba mwende na bandaki na kozwa sikoyo na kotia mbika na biso eza neti tozolamba nyama zamba ya kosangisa na mbika botalaki exemple ya liboso ndenge ezalaki totie mbika na biso yango oyo tofinika yango baya mwasi ata quelques minutes etoka mbika na biso ebela ok na ko présenter bino yango wana na kwa ko présenter bino na volume ndenge to kwa ko présenter biloko na biso bien tolobi yango eza nyama mubesu mbika musuku te kwa mama okobungisa mbika te mama eza biloko moko ezota Afrique donc il faut kolengela yango na après to tiki nzungu na biso etoka mbika na biso ebela to bandela tozakila nyama na biso ya mubesu osombi yango na shop to bakendaki na ferme bakenda ko boma tozinyo mamubeso to yindisi yango to sala yango lokwa nyama zamba to sala yango na bakoni oche koni ndio ezate kaka mukolo moko na ndoko linga ozikisa bwete ochango malembe na koni na kacha babola yini mwa muke olongoli osala yango ata 3 jours ozochaka na ndenge okoma boye ezika pete poso ke eziki pe makasi tolinkaka mwa moto nekota na kate bimisaka nyama zamba solo nyama zamba yango wana ba mama na bosalaki koyebisa bino ifaki na tia mwa kid maji na ngai to bosana la peko eza bato to tia mwa kid maji na ngai na tia mwa kid na tia ba gumingi te ba ya mwasi kid maji na ngai o pe muskada ko tuta na bosalaki ko présenter bino bozaka ko tala bokoyeba
totia mwa muscade na biso moke eza nyama ebongi mpe eza na muscade batuta deja tokobalola yango po ekota gu wana partout yango wana na moto tofiniki baya mwasi nde nyama na biso ekomaki na eta oyo yango wana na kati nango totie matungulu totie tomate totie cube magie totie base nango eza mbika nyama okolamba yango ta mosu ata ya supu ndenge wana pepe supu okoki kolamba yango mpe ya mbika okoki kolamba yango mpe ya mwamba bao bazaka na mboka na biso nde bambika emonana kata bayebe yango te batala yango bakomi soki eguti na mboka soki ya ba Liberia nayebi te po biso tozwaka yango na Congo te naza mosika na mboka Australie donc bo comprendre kaka tonikaki yango na kati ya machine na biso ya tomate tobwakaki avant na bande émission na besaki déjà tomate nanga po epesa long way te. Ok, merci na pesi bino mbote bokolanda suite na volume de ndenge mbika na biso ekobela ndenge to présenter yango bye bambote na Nadine Bola bambote na Omoye Angélique na bandeko nanga famille nanga shembo nyonso bambote bokota na Red Kilumbu Shembo bomi abonné bokota na Nadine Bola TV bomi abonné. Ok, bye bokolanda na volume de suite na volume